Bible solo bake tokoye banana moko na misala na biso eko bimba na poisa yango zo bima déjà nzambe penza pona ba pasteur mibali penza komo longola bango penza na nzela parce que ba tamboli mabe makasi ba pasteur mibali yango zo mona ba ministère ya ba maman et komi ko tombwama plus que ya ba tata parce que bazo tambola na ba aventure ozo mona prière pas na bango eza souti bakom ba star bakoma na bango ba star pasteur ayebika ke lobby bakoya kotikela nga mbongo naza na nga l'aise mais nzoka nde na mosala nzambe ya liboso fu prière ezopesa pasi makasi na basali ya nzambe ndenge vraiment bolumbu ya basali na nzambe ezotambola don toza vraiment pasi makasi valeur eza te mais tozobosana ke lobi pe babolumbu wana nyonso ezana ba jeune fille bazo sepela ba jeune garçon futokota totala mais bolumbu mosai na nzamba après tout eza malédiction yanga tozolo ba ke Congo ezobonga te makambo wana peza ezo modire mboka na biso envoûtement makasi parce que ndenge futokota boye totalango na chamega bien sûr ozomona eloko ana kutu na ba débat eza muki o kuteleki ndenge ba kende eza munene tout ça parce que bible zolo ba ke likamba ba sai na nzambe totikela ngoka nzambe ye moko solo mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas Blague télé loi sur le biso makambeya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta yabino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa amen tiki. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria. Eh bien je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Alors aujourd'hui sur ce plateau, Nakoyambela Bino, maman prophétesse, donc maman prophétesse, beaucoup découvrir, Kombo Naye, Abanda ministère depuis quand, et puis ma question est belée au beaucoup de tout la question, tout la bino, tout ensemble avec mon confrère Jérémy Lemba, beaucoup de la Congo Victoria et puis l'équilibre télévision. Je dis merci beaucoup à l'œil Sima Camara. Et merci na boss nanga JB Kumaluta donc l'émission et bandi vous allez vraiment brancher vos appétés na Congo Victoria voilà. Là, bonjour. Bonjour papa. Bonne d'abord santé. Non, santé ça bien. Zambazo battre la bisoka. Quand même Congo na biso mais Zambazo sunga biso. Ah, ça c'est bien. Alors votre monde pour la première fois na miki la photo. Donc, monde entier va se coacher branché, va voir combo de nani maman. Bon, combo d'anga maman Myriam Kieri, naza prophétesse, naza na ministère d'adoration, nava na quartier Mpoudi 58 de na Matete, naza prophétesse. Donc ma Mireille, hein? Myriam. Ma Myriam. Alors mon sakoli, bani kwa moni biso c'est vrai. Na kosakola ndongo sakola kawana est-ce que kuta na rapide ba combat ou sakoli pona moto a posé ba retour est-ce que comment rapide oui parce que musala tozo sala eza musala ya nzambe oyo ke diable na se moyo yo alingate vraiment que évolution ya makambo ya nzambe donc a combattre ka toujours ko mona mutu ke mutu wana aye ezana makambo ekanga eswa disant ya famille ya quartier parce que
tozana ba ndenge belé ba kombe la kabiso papa ba lien pe bon ya ba lien ya ba makambo belé mususu mona ke okokozala kombati na quartier jaloux na musala nozo sala soit na élévation na yo mutu ayokeli yo mabe abandi ko combattre bon mutu abongo soki ayepa na nzambe alukeli onge ya nzambe donc bademo wana balandelaka ye bakolandela ye baotala ke yo bandi kolandela po abika do yo mosali na nzambe oza kombati. Voilà. Donc, merci beaucoup maman Nabiso Myriam. Donc na Congo Victoria, na Congo Victoria, est-ce que ba botamaka prophète, prophétesse ou bien peut koko taper une école moko boye école pe mosala nzambe ou alors appel ya nzambe et ça là que comme prophétesse. Vraiment ils ont école au teke et ko sala muta comme prophétesse. Comme nga na botama na likabwana. Na botama nango parce que na âge déjà il y a 7 ans déjà nazoyeba nakomaki keso ina vandi nazobela do mona ke nazomona penza bandoto ba vision do bato bazolanda nga penza na ko betela mama lisolo o mona peke soki na beteli ke mutu aboye na mona ki surtout oncle na biso moko abande ko bundisa nga souvent na bande ko mona ye soki na sali ba fièvre na lala na butu boye na mona ka oncle wana mama ye moko pe susu aye pa mama o na mona ka mwana no azana elembo nzambe vraiment mona ko koma mutu munene ya bibon yo za pasteur te oza pe prophétité ndenge ni oyebi ke mwana oyo akozana elembo nzambe uno ngana mona ka omona ka ndenge nini ya mwana vraiment ti na bande kokola likabo kaka ti na koti na komi na deuxième année doso na loti ndoto ndoto wana fo sale makaka mais ça déjà fonction dans ma PCO. Alors maman tout quand on a mozino pas problème le bino ba serviteur de Dieu na ba servant de Dieu image na bino za robeba parce que bato solo ka ba kuti na l'église ba faux pasteur ba gome belé ba miracle lokuta et consort maramozo le galo na mboka na biso kutala ba sakula minene cité Bethel chantre wala Kalambai Michel Bakenda o biso toyoka musique na bango est-ce que n'habitez pas une église ne peut au tsaba musique na bango bina rango to benga sa bango pe ayaka non na yembaka musique na yembaka banzembo na bango na tiaka mais na benga bango te benga bango te par rapport à ni baza cher to lingane ko benga bango te bon na benga bango pona cher te mais au monique avo benga mutu faut que boza na relation mais toi na relation na bango te yango wana na benga bango te mais ce que ça me panzania ki ba osala ndamba solo te po kaka ba makamu bazalaka na bango ba komi ko dévoiler ba secret neti ya Michael Ambaye moi sine balaka ibe na âge de 17 ans peniel azana poto na bana mais apandi ba vérité que non mbana za infidèle aza suriété et aza moto misala mabe moi ça juste temps ko beta masolo nyonso e foyer abimisa mona mpoasa nabiti basala nzambe ya mosiko ni yo kaniseli est-ce que babanga penza basolo banzimba imba za bandi moko inspiré par le Saint-Esprit tonné bon wana vraiment ndenge ke au moins si à lobby to kokota penza mozindo te parce que to juger mutu bongo te to yebite moi si ne mutazaki kuna na ye ne mutayebi bon moi si pe akokolo ba vérité mais musupe ko tala ke to divorcer na salir réputation ya mutu wana mais to kokota mozindo penza ya makambo ngo penza te oui po eza likambo ya libala yango wana ke toyebite donc vérité ça non caché oui vérité eza caché to ko juger mutu te wana pour na cas ba marié mais pour na cas pe ya ndiko na biso Michel Bakenda je pense que lui musique na ye ya zali pe marié divorcé à kala atikala siko célibataire puisque c'est là ba témoignage que non asunela moi sina mona quelque part bon il est tant que célibataire il pe ba photo bimi mutakala donc tout le monde bimi na miso batu boye alors ça la bolingo na moi si est-ce que vous avez un signe satanique ou bien vous avez prophétesse nzamba la question nini pour na mitakala oyo et ba collègue no ba pasteur donc problème wana vraiment ezopesa moi pasi
ezopesa mwa pasi mpo na nga na olobaka omoni eloko nyonso eyeli bandeko na nga biti nango eza ni divorce divorce oui toloba infidélité te non eza divorce parce bango nyonso badivorce soki bazalaki vraiment na basi na bango baproblème eyaka nango bon ere bango sikoyo basali divorce nde makambo nyonso ebandi kobima bon makambo yango nde ezobima ezouta kaka na basi na bango bon est-ce que eza vrai ou faux voilà voilà donc maman kolobaki ndenge olobaki awa oza na église o okambaka c'est-à-dire moi si ozo kamba église ntango ozoteya ba jeune fille na kati église oza na bana mibali ozo pe na bana basi est-ce queoko permettre pe que non jeune fille moko sœur moko na frère moko balinga na pe na kati église basala mo ekobo to pasteur moko mais pasteur mo la sœur mo église ezalaka te vraiment soki église ekomi bongo wana vraiment église ebebi toboyi te yo pasi okoki koteya na oke bosala bongo te mais eza na basu mpe na se bakoki kosala yango bakosala yango soki balingani bakosala yango bolingo ya solo bolingo tolobaka ke bolingo ya solo mpasi ya lelo tokotala mpe makambo mosusu ndenge ke bamama na biso babalaka ozomona ke mama na mobali wana bayebana te mais lelo ekoma mwa pasi mpo ke okende kobala oyo kaka aza vraiment moseka bapesa ekoma mwa pasi ekoma vraiment mwa pasi omona kala mwana moke azalaka su te yango wana vraiment ekoma mwa pasi mais biso tobetaka ka sete basali na nzambe kosala bongo te bokolingana te parce que soki opesi nzela na ke babanda kolingana église est-ce que wana eza so église maman tu as relancé question yo tant que mosakoli ya mwasi ozokamba papa na bamama na église est-ce que ça arrive aussi yo moko molakisi yo moko mokambi église frère moko to père moko boyaka mpe kolinga mpe ekosalema te marié c'est ça le problème bon eza ndeni soki naza na nga marié te ekozala ke naza diacre bon diacre moko mpe asepeli alobi bon ngai nabala prophétesse bon fo tuna nenu nzambe nzambe est-ce que aye mpo asala baaventure ou bien aye mpo abala mpenza libala mpenza na voie normale ka bongo esalami eke apropose yo mpe bobalani yo moto bandaki non nga naza veuve nato kokufela mobali na nga mais ce que baby lobi ke veuve akobala na ye mpo moto akufi akobala oui akobala na ye soki bafrère mpe baye koderange balinga babala parce que faut tuna sikoyo nde nzambe ndenge orépondre non il faut frère yango nde ozolobaka soki bafrère baye mpo nga déjà naza mama soki papa moko aye kaya kobala aza responsable oui nakoki kobala mais sikoyo na ka bongo yo moto todirige église sikoyo soki ya ye bokosala ndeni yo ozongisi nsima otiki ye akoma okamba église mpe yo okotika okamba église ye azaka na nsima na yo non soki aye bongo mais kolo vision ezanga nga motu nakutana na nzambe ke mama asala boye eza ye te yo nde oza apeli oui ye ndenge aye donc akomi mpe pembeni tobandi otravaille na ye bon loko aza papa mama mosusu akozwa le devant mpo aza papa mais faut koyeba ke vision eza ya mwasi. Voilà, ça c'est bien. Au lieu de le mot que les jeunes filles sont mini bapola, bazoli balibali na baje miki consort, tout ce qui peut na kaya mon amour wa bimawa Eliane. Aza sœur l'église cité Bethel, papa Moïse Mbié. Aza la bon ko baza pena moi rôle n'est pas jouer en église tout ça, baza banoyo, ou baza mo ba leader en église. Aza kitoko, pembe tout ça, bon voilà. Bataki epi na clip nzembo oyo bolingo nanga mwana ngo yiwana picho ba makia. Parce que moi nango c'est l'onne to fani ka to la muki boy abimisi basike que no yazaka les kangu ya pasteur. Depuis 17 ans. Depuis l'âge de 17 pasteur non, depuis 5 ans, depuis 5 ans passés. 15 ans. Depuis 5 ans passés, mais ce que moi nango à ce qu'on a 20 ans, ça fait depuis l'âge de 15 ans. Ba bimana pasteur. Soit disant pasteur à promettre libala
a réalisé en côté le comique non pasteur à Violanga alongo sanga 3e tout ça makambo betemi belé et en plus to komona babimisi mu bolumbu ya mwana ngo ya mwasi ndenge azolongo la sous-vêtement azolongo la pe soutien atindela ki pasteur c'est soi-disant atindela ki pasteur bon habité bino ba pasteur bon mo singa batu ba tino ba foto ba mitaka tout ça mais to kozonga na wana mais foto ko wana déjà komona ba acte na mwana moko mokie na pasteur basala bolumbu na kuku pasteur on a ki bazé mais tout ça itaki mamozo imagine non ndeni bon problème wana vraiment ezopesa biso nyonso pasi ezopesa pasi makasi na basali ya nzambe ndenge vraiment ba bolumbu ya basali na nzambe ezotambola donc toza vraiment pasi makasi valeur eza te mais tozobosana ke lobi mpe babolumbu wana nyonso eza na bajeune fille bazosepela bajeune garçon futokota totala mais bolumbu mosali na nzambe après tout eza malédiction komona yango boye ezomema mabe na mboka na biso yango tozolobaka kongo ezobonga te makambo wana mpe eza ezomodire mboka na biso envoûtement makasi parce que ndenge futokota boye totala ngo na chamega bien sûr ozomona eloko wana kutu na ba débat eza muki o ekuteleki ndenge Michel bakende eza munene tout ça parce que bible ezoloba ke likambo basai na nzambe totikela ngo ka nzambe ye moko mais biso tokomokota tozotala babolumbu yo zotala bolumbu papa na yo ezozomona te ke lobi ekobote eloko moko na mboka bon basala ki un problème pour total bon bango se basali yango omoni ke lelongo biso basali na nzambe mosala tozosala eza mosala moko ya kobunda na milimo mabe omoni ke Moïse mbi ya population o akomi nango eza somo parce que ozotala bato wana mutu na mutu aza na bademo balandaka ye mutu moko koya na église aza na effectif ata ya 20 démons o bazo combattre ye mais baye soki tozwi nenu population wana baza combien mais bato babiki eza ba population ya ba kisi ba loge bozo kotaka tout ça bon et cette population wana bien sûr tolobi ke eza loge bon Kinshasa toza combien pour que bato nyonso baboya na bango kaka kosambela non bato musu bakosa parce que Moïse mbi aso totali papa na ye mutabandaka papa na bandi papa atikeli ye donc atikeli ye donc ezolo ko déjà ya kala donc ya souffrir na ye na mote ya souffrir na ngote loko ndenga na zabo nazobunda na pona bana na nga lobi soki mwana nga moko atombwami donc pas déjà on a nini kaka bana na bino ba succéder ka bino donc no royaume bon problème eza boye parce que toko loba lelo na l'église et loko to bandiko loba ke bana batikala ata na Abraham abande ko le nzambe ke nani akotikala descendant nanga akozala nani abande ko le lango parce que loko to bandiko mona lelo oza ko bandi ne loko na yo o nzamba pesio o souffrir bon yoga papa ce na lobi mabe wana fama na lobi mabe ego zandeni ngana bini naza prophétesse do na botama na don wana pona sunga batu mususu mais mutu mususu na bandi ministère na passe et nazo banda na souffrance nyonso nazo kuta na ba makambo ebele o nazo kuta na mais mutu mususu ayebi yango te comme ngana uti ko leka lelo champion yebi na sa une année na maladie nazo bel batako wana nyonso uti nini na milliers onga na vandi balingi te ke liloba na nzambe ko avancer wana ozomona mais mutu musu ko ya ayena ba potopoto na le tozoloba na mitaka le bandi ko sani kobima mais le longo yo ndenge ozobota bana mwana zoyeba ke mama na nga beli pone loko aoyeba pe ko encadrer ngo omone loko siko to bandi ko parce que motema mutu za mabe oui motema muta otala bia funa détruire funa lia mbongo akoti na mbongo mais yo moko zotake nzamba bengi yo po premièrement faut ko talisa batu bokonzi alikolo mais maman Myriam basala nzaba prophète belé lelo
bakatisi matoi bate likasa na sala lemo pour pas pesa ba prophétie ba précision et ça suscite que non oh et pour l'entendre mutaloba bana batuna bango yoki na matete yoki na lemba donc azuba information tout ya quartier. Après mon sang n'est pas la campagne kawana bani ko quartier na kindoki quartier na porte bido ani azada na batuni basibati ba zoba information yo pe bi que comme il y a sur la misala nza oui ezali mais bible zolo baké tokoyeba bango na misala na bango yango pe misala ngo bandi komonana yango ekomi komona donc eze eloko moko ke mutu na mutu sa nini mibatela po yesu pe asa nini abatela yo mais kotala bana mike bazobima mingi na bapasteur bana basi basere na l'église surtout bazaka pembe na bapasteur baprotocole basecrétaire tout ça baza plus victime baviole basala nzambe tala même na molero omona ngo tala na internet omona ki pasteur alongoli mona mwasi zemi pasteur akosaki mwasi libala tout ça bapasteur yango ya génération lelo bazofingisa mosala nzambe bon nazomona vraiment nzambe penza mpona bapasteur mibali penza akomolongola bango penza na nzela parce que batamboli mabe makasi ya bapasteur mibali yango ozomona baministère ya bamama ekomi kotombwama plus que ya batata parce que bazotambola na baventure ozomona priere epa na bango eza soutien bakomi bastar bakomona bango bastar pasteur ayebi kaka lobi bakoya kotikelanga mbongo naza nanga à l'aise mais nzoka nde na mosala nzambe ya liboso fo priere kokambama na mabondeli so bazokweyisama parce que lelo ngoyo makambo ekombe ebele okozala ke mutu moko akoutilize mwana moko moke abi akende kuna okweyisa ye kaka bana wana mosusu bazokweyisa bapasteur baza bandoki baza mvute akoyaka pembe na pasteur papa pasteur soki azangi mabonde akosani akweyisami est-ce que conséquence ezali ntango mwana abimi na mosala nzambe est-ce que ezali na baconséquence oui eza malédiction malédiction et puis pasteur wana pe oza pe na problème na nzambe Kibamba solo ba keno mosala nzambe soka singi bolimbisi nkola bolimbisa ye mwana ndatika na mikumba est-ce que c'est solo dans la Bible non j'ai mis dans la Bible mon serviteur tombera et il se lèvera et ça bon on a verset on a teke no bimana bana batu yo ba olimbisa yo papa non ça ba contexte et lingi koloba te ke mutu nyonso kaka donc osali mabe kaka non bon satana ese balimbisa satan ti lelo ayengaka kaka et puis bible ezoloba ke bakokangaka ye na prison et puis bakolibere ye mais tout le monde n'était que bakolimbisa ye balimbisa ye te mais satana azaki vraiment adorateur abane ko adorer nzambe mais asa na punition mais tant que ba l'église limité ils avaient église ba secte ils avaient église occultiste yo peut partager la vie on bon ngai penza nako kota na mozindo wana te parce na éviter mais ngana zwaki vision nzamba ebisanga ke milliers wana eza milliers moko ya kobeba makasi na limité donc bana premier anda wapi ti wapi précision pour tous ça précision maman prophétie ya précision bon eza ndeni milliers wana eza kobeba ndeni milliers wana tokolo bake sena lobi lokola tokozwa lelo na awa na nini na yolo non tokuta awa na yolo kuna tozokuta nini ambiance moko eza kuna na kapela donc ambiance donc milieu wana monique sena ebisinga ke esprit moko mabe eza na kati ya milieu wana donc ndenge eza na kati ya milieu wana yongo zomonde ezo pousser bato kaka bakesala babara bakende kozala donc mutu na mutu baterrasse etandami pour kaka na ambiance donc eza na esprit moko oyo evandi wana ezodomine na limete sena ebisenga bike milieu wana ezalaki na misala mabe moko ya makasi ndomoni ye pasalaki ke atinda basali na nzambe bakende kovanda wana po bateya bato badomine bokonzi ya molili oyo evandaki na milie wana mais soki ke bokonzi ya molili oyo evandaki wana soki komo kanga susu biso bapasteur omoni ke eza pasi c'est que moto ya prière eza te c'est que moto ya bapriere eza te bazopriere nde ya solo te fusi kotomatisa
to mata dimension mais lelo pe to ko lo bake mosala nzamba malamu suso yo ke bato bazokumisa zalaka te diable akomaka biso nyonso eza kutu ozano lelo kote ba osimba kaka ozomona te ke wana tozokumisa satana azomata siko bonzambe tozotyango wapi parce que bino bomomisa to magodo na libumu eza ba miracle oba edingo banosala na kalati tokondimela bino ndeni magie ezomona na miso mbisi pena kebe point abimi mama mbabotisi mutu mbisi na libumu tala siko tokondima ke bosala nzambe ya solo ndenge nini tokomokutsa baduti profitize na mpona bapopete nani paster mbie na Michael Ambai na Michel Bakenda okoyebisa bango nini bon elo mona koyebisa bango nyonso presque nde baza wana bazaka bandeko na biso baluba parce que na mone kolo musu aza wana te kaka bandeko na biso baluba do eloko nako do bandeko na biso baluba eza mwa pasi parce que aliro toko mema na église toko mema te ke makambo na biso ou bien ya coutume to te futo bukana to mema kimoluba te futo kata balien parce que monique balien wana soki tokoti na mosala nzambe tozo kata ngote un jour toko bamba na kaka il faut ko sala effort ko kata balien wana ko mibukana po nzamba sanini atombola biso parce que soki tozokende kaka boye eza mwa pasi mpona bandeko na biso makasi parce que ozoyeba ke eza na baministère muluba soki aye na kati église ayebi kotombola ministère na kopesa me keba ndenge azotombola wana ena kobamba yo mais akoki kokata ta donc akotikelo partie moke bandimi nyonso ake na bango donc eza ndenge na bango eza ndenge na bango oui muluba soki aye akomatiso liboso amatisi na nsima sa nini atumbi yo mais so balobi bayemba baza na don bapesa baza na don mais comportement na bango orgueil yango to mona ba pasteur tout ba publier tout wana bazaka ba luba oui bandeko na biso il faut mutu mikitisa il faut pe koyoka conseil so mutu ozoyoka conseil te keka ngai nasolanga na nzambe ndenge tomona baninga mosusu akoki kokendele na wenze akesomba pondu soki mama pondu bien alobeli mo mabe okaka oyebi te nga na mosali na nzambe mosali na nzambe ekoma soki titre ndenge nini otokomi komemango donc faut tolakisa bato nzela mais komi eloko moko tokomi nango na orgueil komi tombwama yango wana yesu ye moko ayaki kaka mpona komikitisa koluka biso biso mpe tomikitisa toyokaka mpe conseil lelo ngona olobake c'est ça yango wana babe yango tokomi osambwa tokomi na soni yango tokomi na soni mais na bango 3 na bako ba mutakalize nani pena o pena tango kaki ba bimise mutakala esalobo mwa pasi vraiment ya Moïse mbia ti lelo nazopekisa bana na bibota la mutakala papa te odosse leyo mutu o wana pena to mona eza pena ye ba photo zo sigile mama zo mona tango zo banga bala bon nazo mona ndenge bazo publier nazo ebisa bana botala te eza malédiction na mboka na biso mabe moko koya parce que asalelaka nzambe botala te vraiment ya bato mosuku tu nazomona pasi bon surtout Michel nalingaka banzembo ne makasi mais ntango nazomona boye vraiment adecevoir nga te menga na osunga ye na mabondeli nzambe asa asuni nzambe vraiment asunga ye oui nzambe asunga ye abala pasi aza na eloko nzambe tokoloba teke banzembo wana nde balobaka ke asimbikisi bon ata asimbikisi azoyembela nani azoyembela Jésus mpo na nga namoni ke bayembelaka ka Jésus parce na mona nete mutu moko ke atelemi boye apa gege wana ya kobatama
gege ya kobata na yoka na etenze mususu nzembo kaka ubia Moïse mbia zo yemba kaka gege sort no de gege ah mama wana tatangi mukeme nyoso na yoka ka Jésus c'est na zo mona ka Jésus azo tumbwama. Voilà pour comprendre et pour te comprendre que chuter au préciser biso nzambo ozo yoka peut-être nzamba zo le pour ezana ta nzamba le belati makambo tout Elia na lobi sur pasteur Moïse na télévision tiba comme on a l'état ezaya solo to ya lokuta moi na moi je suis afundi que ba violayer na 15 ans 20 ans tout ça oza ba esprit mo démoniaque a senti ba esprit à pasteur Moïse est-ce que makambo tout wana o ya lobi pour na mosala nzambe tant que yo prophétesse o yo kaka pe nzambe alobela ko est-ce que ezaya solo to ya lokuta ah tina niveau que azo sentir pour ça qui va avortement ça déjà basé le longo qui tout ça voilà maman le papa bon papa wana penzanga na kokota na makama minene wana te wana vraiment na kokota te wana banga pa lekyo na mbonga lekyo na nyonso yango zobanga non po na mbongo te ezali kama mosai na Nzambe mosai na Nzambe ko toucher personnalité na ye vraiment fokeba wana ezali kambo ya ye moko ngakuna vraiment na ko confirmer ngote ke Nzamba lobi non bongo te molimo Nzambe eza molimo ordre ezaka désordre te totika problème ango ye moko na mwana mwasi wana bakoba mais biso tozo soutenir ye na ba prière tozo soutenir na ba prière et là au moment le bien mutuya ba toucher la personnalité mosala Nzambe te oui tende bon nga d'après ngai comme le wana ti protection na bino hein et puis après ça bino mabe comme le wana défense donc ezali kambo moko toko lo bateke moi sana tor ye koto yo azana raison non ezali kambo ya justice bon likambo ngo peto lo bake Nzambe ye moko mutu ayebi nyonso soki yazolo ba solo so pas solo ba lokuta nyonso Nzambe ye moko asani ayebi mais en bref Bible solo bake tokoye banana moko na misala na biso eko bima na poisa yango zo bima déjà ah solo ba mena sagesse tellement bazaka basala Nzambe bazaka ba intidar pe sagesse moko et ndasko muto to tala biso yo moko ndo comprendre makamni mama pasteur ma prophète ça frère ba sœur ba yebela Nzambe ba mo presque ni donc 80% ba pasteur mais quand ba ko pasteur bo mususu ba pasteur Lydia bango ba debele papa wana vraiment faut loba si tu ngai vraiment pona ngai penza na lingaka don wana bango bazana ngo maka mutu nyonso kokozata zaka leader pona nini David bakende ko luka ye po ya koyemba na esprit o ekangaki Saul soko zo yembe zapena surtout nga na linga lombo makasi mama lombo do amatanga vraiment ba dimension likolo to mataka nae na banzembo nae mais le longo to yoka susu mama lombo ngatiki kuna côté ya wana eza déjà pasteur mais ozo te ya na nzembo mais ezatika osa l'église okomi l'église comme bango basusu bazolo banazoka basu bazolo bake oh eza vrai cop koza la pasteur eza vrai cop donc soki o ya commission ko eza cop na ye vraiment wana na ndenge na ye mais nga na yebi ke fu ba yemba parce que bazo sunga eza pe ministère moko eza kati na bango mais ça te ke ba koma ka ba sa l'église ba koma ka ba visionnaire ba koma ka ba leader non ko yemba e ko matisa ezo sunga belé alors bato ba ki bandi na rabata wana vraiment bazan erreur bazan libunga parce que moi si nakolo baka biso basi toza na double onction toza na double onction oui toza na double onction de nini parce que Nzamba keli mubali asala lobi non akozala ye moko te funa sala pe moi si pembe na ye asali nene akena mukuwa ya mubala sani abendinga mwasi era bendinga mwasi ayesusu alali singa wana salinga nazusu ndambo mubali na sanini na yena ona kata nzoto na ngai
après bafulinga sumu pepe mais ye basala ki endeni basali mami ya monde ko bakino bino basi bozana double onction toi la double onction parce que ne na uti ko lobake basali nzamba asali mobali asali mobali abino mobala ko vanda ye moko te na sel aide semblable na salela ye moi c'est à la pembe na ye ne azui moi c'est azui panzi mukwa ya mobali azui mukwa ya mobali asanini asali moi si asalinga moi si azui souffle asanini apesinga susu donc ngana zana ndambo ya mobali na ndambo nzamba saki ngana souffle susu donc c'est ngana double onction mais ce bon parle baké moi si aro sali la nzambe te mena roka moi mais pourtant que Jésus obiso lelo comme modèle abotami na nzela moi si Jésus abotami na nzela moi si et puis nzambe ayaki ko lobela nenu moi si mais lobela ki Joseph te voilà alobela ki Joseph te faut la ministère moi si eza matata koleka ya mobali voilà mami mto comme ko chuter na biso na ba prophétesse tout oyo bateyaka ozwaka neti nani lokola modèle ezala maman pasteur ezala oyo tongo tolobi non modèle nanga penda yeyo na landa ete mela muzaka comme modèle na koteya na ye na bandenge na yazala bon nga penza maman Hélène Ngoyi ya résurrection vraiment maman wana vraiment amarkanga makasi donc ndenge na ye et ça les linaye encadrement ouais après ça kabiso ba maman vraiment félicitations bon kuna mama continue ndeno na participa ndeno na nini na été mais o nga na mona na kenda pe na zwa ebele mama Hélène Ngoyi voilà. 2020 nzamba zoloba nini ba directive nini za pona 2020 totalement lengini parce que janvier on peut banini na mon pepe moko boy toto banga février toto banga mars makamini ko ma po nyonso et comme nango na mpoa bon 2020 eza ne moko eza 20 sur 20 donc au gagner donc eza ko gagner 20 sur 20 2 5 sur 20 mais 20 sur 20 2 nemoko do ya élévation 2 nemoko satana o nyonso ezambi pepe oyo ke to uti nango na 2019 donc mois de mars to comme beta c'est comme pepa 2020 o nyonso elega nango donc diable azo grimacer biso pour mondi ke to ligi to gagner yango mona ke aina bisukusuku maladi bampiaka makambo ebele non makambo ebele mais wana to kipango te biso to akaba longi na 20 sur 20 tout ça va longi na 20 sur 20 merci beaucoup maman prophétesse bananza me comprendre ndenge ni na kosula maman comme nous vraiment ko chuter na makambo surtout mais pour na mboka kasi pour na ba autorité mboka président Absou Fati ou a très combattu bateli bazolinga été au cours lancer message ni autant à la non maman Myriam Makambalobi nanga vraiment c'est très fort bon pour na président Nabiso vraiment ezama pour na mboka na biso parce que mboka na biso futo yebake to lukelongi nzambe na mboka na biso voilà surtout ko luka nzambe makamunyo soana e osalate parce que bandato bandaki Kabila Mobutu baboyi Mobutu balingite Kabila le père balingite to yesiko na papa Joseph yekutu boyna boye to zui mwana mboka mais comme que passer l'équipe parce que c'est que ça likambo nzambe eza likambo ko finga autorité te ko finga tozo memana malédiction to luka nzambe et to ko luka nzambe lokanga nazwa ki message nzamba zo ebisanga ke mboka na biso toujours eza bloqué na côté ya stade 20 mai oui matongeti oui blocage nango za côté oui mboka na biso eza bloqué et puis ba Seigneur Saint-Esprit ebisinga si na mboka moko na ba Congo Maman dit elle va courir bamboka ngo
mboko to priya ki ponango ba crocodile ba bimaka na mboka ngo donc namona ki chaîne moko senala ki singa vision chaîne waneye donc eza ba makambo moko ba sala pona ko détruire mboka ozomona ke mboka na biso ezobeba parce que ezalaki evandaki bona bona mais soki biso nyonso ba église oyo lelo ongana leki na nguya ongana soki to sangisi mayele na biso ba pasteur ba prophète biso nyonso to sangisi pona ko bondela pona mboka nyonso ko changer et ozala bien au lieu qu'on finge autorité songa ina ba prière c'est na mabondeli mayele mboko nde bazofinga o Kongo eza mboka te lelo so toteki Kongo to rovanda wapi nana kolinga biso parce na Angola balinga biso te na Brazzaville balinga biso te yebisa biso nzamba pesi biso mabela kitoko eloko zosani na mboka na biso bolingo ezati amour ezati soki tozaki na bolingo ya ko soutenir lelo tozoloba ke ba pasteur belé bazoloba Saint-Esprit est ce fruit à Saint-Esprit eza na kati mboka na biso so toki ke bato bazowela na basambela ka église moko bango dio so ba église moko bo bazowela pouvoir pourquoi pas que tokoloba ke bon toza pasteur moko to sangisa oya zui muninga bon bino mibale toyokana to sangisa maele po to tonga ekolo na biso mais lelo ngo soki papa oya longwe fati to zui sumusu osomona te ke passa on peut izo baksa makaka voilà to na suka maman Myriam okosenga nini na pasteur wa déjà bino tout président wa pasteur o lelo koma Soni Kafuta parce que ceux qui mutasali mbeba pe na kata église pe c'est le quoi moko ningisa ba pe misakaye pour na ka pasteur Moïse pasteur na Soni Kafuta asala ndenge bon pour na ka pasteur Moïse papa Soni aza déjà yakuba na makambo nzambe papa wana molimo nzambe kamba kae makasi pasteur Soni bon ye moko molimo nzambe ko kamba ye parce que likambo so koyibo eza na kati ya basai na nzambe tokobondela tokotuna nzambe eza nini oyo ekomeli biso molimo nzambe kokamba ye me nga na koloba te kazwa décision non bongo siko so tokuti kuna nkolo alobi ke bon makambo wana eza vrai te tokolobani bon so nkolo alobi ke eza ke envoûtement moko diable envoûté pasteur Moïse Mbia siko tokolobani diable envoûté mosala nzambe bongo sikoyo yaya Yesu kuta akimaka baliba boma ya sani ya dévier Yesu pe akwei aka 3 fois akwei atelemi passe mokilo eza lisumu mokilo eza libebe satana mekaka ye amekaka ye Yesu pasalaka lisumu Yesu asalaka lisumu te Yesu ayaki epa na biso basumuki komona eza lisumu makanisi eza lisumu si vous êtes au Lazare a koufi, abike nini, malade o Lazare azobela, eza pour gloire en Nzambe sani, et monisama. Mais batoué ba mone ba komi ko tuka ye. Kasi yo, mais alelaki. Ozomona. Deux ans musala nkolo. Voilà, maman, tu comme la soukan dernier mot, message nous qu'on lancer na bana Nzambe et puis ce qu'on peut ça numéro parce que bah oublier bah qu'on base contact na yo peut ce numéro na yo sur la mode 2 personnes peut vous saluer bah dédicace. Bon concernant peut ça ba Nzambe pour na makambo yo et comme el biso na mboka na biso moi na Nzambe toujours azaka alanda mu pepete. O yeye alandi o yeye alandi te e royebi ke ngana za mwana Nzambe babako ko ya ndenge na ndenge meluko na biso tokangama na losambo so tokangami na losambo tokolonga bambongi nyonso parce oyo eyeli biso ezaposani e décourager basai na Nzambe bana na Nzambe tokweisama potomona 20 sur 20 te yango satana ye na mopepe mais loko na senga na bana Nzambe bakangama toujours na mabondeli na kosambela balanda Nzambe baboya Nzambe te eza makambu eyaka nango pesaka nini elekaka pesa numéro ngana vandi na mpudi na matete na quartier mpudi 58B
numéro na téléphone 081 50 11 800. Moi débattu ma dédicace. Bon, vraiment nazopesa kaka bana archidédié mbote vraiment kola pambola bango vraiment nazopambola susu basai na nzambe nyonso Congo nzambe apesa biso sumakasi a continuer na biso susu donc nzambe kaka zwa lokumu. Voilà, merci beaucoup. Là, c'est avec maman prophétesse Myriam. Donc, on a beaucoup d'anaïe pour tout me caper pour solane parce que na makambo c'est une intervention. Il y a basal en termes de caper ni la bazolo banine. Est-ce que makamango ils ont l'engini 2020 il y a 20 sur 20 tout au monde. Ko ba réussite, ko gagner mais na 4 nango aller des actions. Ba action ma ndenge na ndenge. Voilà, merci tout bozala ki wana pour la Congo Victoria. Merci. D'abord, Nabos Nangajibe Kumaluta, le vrai pétrole de Dallas. Merci Nawili Mavita. Depuis Dallas, tout le soutenir un partenaire dans Moussa Oyo, Ado Senga. Depuis la Suisse, Maman Yvette Mia. Depuis Londres, Mamie Dai. Depuis l'Anvers, il y a Dati Mabibi, Mokonda Mombelena, Paris, Boza tellement ébélé. Ce qui est beaucoup ma dédicace à te comprendre que nous à la Rangonga, il faut qu'on coûte un moment qui FM. Depuis Paris, Boza tellement ébélé. Chico Mawatu depuis Canada. Tout le monde a merci na loy na sima camera et merci na Darcel Easy Kenjo Mukendi Touré na Gaga, merci na Jérémy Lemba équilibre télévision. Voilà, tout est bien qui finit bien, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libiso Marambead, Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa Siga, il y a maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV, na ndenga ilusa na ndenga makambo, pour tous ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Pour Bolanda va faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la Nenga Ilusa, Victoria Certa. Amen.